quelques témoignages. Pas tout ce qu'on a dans la cible. Alors, tous allez na frère Nabiso papa. Comment on a des paix au Batiwa? Comment on a eu papa Balthazar? Ah, excusez, micro. Vous savez moi premier nom. Comment on a papa Balthazar? Ah, papa Balthazar. Papa est dans le Pola Massanganer. Ah oui, na Kasavu. Na Kasavu quoi? Ok. Si quoi le témoigner ça mais à l'église même. À salir les bonnes. Na l'église na témoigner à l'église. Uso aba le konanga ba souper na kati ya ça qu'on a eu moko Jésus Christ. Amen. Poete eloko sali pona ngai na ko ba mingi te pona kanga tino nzela te. Ah kasi. Depuis ngai na zela ka mosala sali presque 16 ans. Donc 16 ans. Le 25 janvier dans une affectation pour la communication na Matadi. Alléluia bananza. Donc ezala ki papa zala ki na blocage makas côté Moussa. A sali 16 ans. Alléluia. A sala quand même 16 ans. Et l'autre mot. Mais tant voyez là. Papa, nana tinda ki awa. On continue nga wa Isaac Kulutu na azana Paris. Ah, Kulutu na yo azana Paris. Azana Paris. Ndemu tatinda ki awa. Ndemu tatinda ngai yo. Ai pa na ngai. Tant on commis to prier na landi o nyonso singa kingai na professeur. Ah, salade. Ah, na mi tisaki penza se na muzilo yango na su elonga ko nzambe sali kama ko. Ah, mikanda ya affectation ngoyo. Tokotala yango. Tokotala. Ngola no total. Alléluia. Tobombi bakande na ye. Tobombi oyasa. Mais tolobi ke azamo kozi. Na bita se kolana. Tolobi azana ni. Ne tobombi bakande na. Tobombi oyasa. Mais faut comprendre ça dans le babon. Yangoyo fait des routes, oui. Forces armées, forces terrestres, 14e région militaire, direction. Alléluia. La bombe n'a pas. Bonjour. Voilà, monsieur. Ah, Yangoyo. Ah. Alléluia. Bon, sikoyo, nyonso bazape bakonzi lokola yo. Oyo bazokota bangaka, bazoluka nyonso bazosimba te. Bokolo bango nini? Akoyebisa bango eloko moko oyo aleki nyonso. Na mai nyonso biso tozokanisa tokomi kosala. Ezalaka nzambe oyo Yesu Kristo. Ezali kaka? Alléluia bana Nzambe. 16 ans. Mais les lois nzambe afokoli. Nzambe nzambe ozokende na yo. Nazalaki moto nakende ekokai kokende bongo te ekokaki na ya liboso osambela ngai seo recommandation bongo nga nakende. Alléluia bana Nzambe. Papa mikitisa na ndenge jete. Tokotaki retraite moko awa ayandi aolalaka bakiti awa. Fukama tokondela mpona yo. Église ya tia miboko mipende kona biso sala. Donc ndenge aza boye makambo basi basinye makambo nyonso na bafede africaine. Dans le kaka témoigné. Nous sommes de la Nzamba accompagné.